Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Émission na mukula lelo ngande kona bino ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na vandi kaka nga lobi non. Nazana likambo mo ezo déranger nga makasi. Pourquoi pas na ya ko saela ngo émission na ya ko yebisa ba abonné na nga surtout na makambo yo surtout ezo leka mama bijoux d'or azali mécontente. Kande na lobaka soko kuta na vidéo na nga mbala ya liboso nano s'abonner na Bidor TV mama bijoux d'or naza ko inviter s'abonner na Bidor TV fina croche wana la notification pour na biloko nyonso to mama bijoux d'or abanda kotia ekomelaka yo na facilité nyonso mama bijoux d'or alobi eloko na bayaka lokola ko partager ba vidéo na ba privé ya batu bozomona ke mikolo nazo tinda lisusu te na ba privé la bino parce que na komi fatigué. Pendant que sunga musala nanga soko sepela la musala mama bijoux d'or asalaka s'abonner fina croche na notification ce qui peut yebi yango te mekana nikotu na bana bala kisayo o fina croche wana pona biloko yo surtout na banda kotia ekomelaka na portable na yo na pete nyonso par rapport à que mama bijoux d'or na kota na ba privé la bino na tindila bino ta mususu sala ba mususu pe balingara na bango te eza kobetisa bango mabaku yango mama bijoux d'or alobi c'est mieux. La vidéo mingi et les canaux direct na YouTube mutoza la besoin ngo landia ngokuna oya ko partager la ba privé ezali to partager o pe ya ko lekamba na YouTube ezali soko za la besoin rata biloko mama bijoux d'or asala raté yango na tindio fina croche la notification o banda ko raté te mama bijoux d'or asala makambo ebele mama bijoux d'or asala ba publicité mama bijoux d'or asala ba émission ba amser asala ba promotion ba star mama bijoux d'or lambaka na sala vraiment makambo ebele mama bijoux d'or na beta masolo chaque vendredi na 20h30 oza la besoin ya mama bijoux abeta lisolo na yo contactenga pesanga lisolo na yo na kobeta ka ndenge o kolinga et puis mama bijoux d'or na émission na to sambela elongo oye kamba bina mama na biso mama Béatrice ezalaka chaque dimanche na 19h. Mama bijoux d'or naza nga la facilité à la interview soza la besoin to sala émission ngana yo contactez Bidor TV au cause la jamais de si soza la besoin c'est la publicité contactez nga mama bijoux d'or azana pona bino nazana pona ko sepelisa bino mama bijoux d'or nazo sala publicité ya ndeko na biso apesi nga lobi mama bijoux d'or sala nga publicité ya promotion ya maison de passage na nga na Matonge na Irebu A37 ndenge mo pe na voiture à location yango wana na suka ya ba émission mama bijoux d'or na kotia publicité ya maison de passage na biso publicité ya voiture na biso publicité ya boutique na biso kokende te zelati na suka ota la publicité sokoza besoin kende Congo contacter mama bijoux d'or okozwa place na yo okozala jamais déçu vous avez besoin de voiture à location contacter biso na numéro okomona kuna na suka. Donc, bon, la numéro wana bima na voiture te parce que numéro wana esala lisusu te bon tala vraiment na suka na ba publicité o to sali ya ba boutique tozo koma numéro moko ya Congo ezabana donc toza la numéro na biso ya Congo toza pe la numéro na biso ya Europe soko benginga oza na besoin vraiment o solo la nga tam susu na appel boy nga moko na kopesa yo numéro ya Europe donc na numéro na biso wana ya Congo okozwanga kaka na WhatsApp na appel normal okozwanga été mama bijoux d'or na zongi na lisolo o na yeli bino na mukula lelo penza na ye en tout cas kaka likambo ya ba témoignage nazala lisolo nazala masolo ya kobeta mais likambo ya ba témoignage surtout témoignage o ezalaka ke ozo sala témoignage oyebi ke eza nango ya lokuta conscience na yo oyebi ke témoignage nazo sala eza vrai te mais oza ko continuer ko sala bandeko nanga ezalaka nini botala likambo ya sœur na biso Marie Misamu o asepelisaki biso oyo batu mingi na kanal ya banzembu na ye donc bandima ke vraiment nzamba zalaka ozoyemba nzembo omoni penza ke wi molimo mosato ça dépend ya foi na yo banzembo Marie Misamu tina lelo ngaso nazoyoka ngo nazosambela esala nga penza ke wi na sentir penza ke nasambeli kitoko ma sœur na biso Marie Misamu asepelisaki biso na baloyembo na ye. Mais tala ba makambo oyo ndenge eza ko continuer nga na tikali ko sala émission te nazozwa ta musu ba émission batindeli nga ya mutu na tie mais
mpona mpenza ovanda ndenge mama Bijou d'Or na vandi boye na ye kosala témoignage et puis témoignage nazosala ta mosusu nayebi te eza ya lokuta nazosala yango kaka mpona vie parce que so natangi kombo Marie Misambo natie profil ya sœur na biso que son âme repose en paix natie ye na profil ekotalama nazala besoin ya base nazala besoin ya bavie mais makambo nga na vandi nazoloba nayebi ke na kati na nga nazoloba makambo ya lokuta tokomi wapi et puis mutu yango azala ye lisusu te mutu yango akufa témoignage tolingaka kosalaka batémoignage oza sûr et certain que likambo nazoloba eza ya solo et puis ata eza ya solo eza moment yango ya koloba te moment ya koloba ezalaki ntango sere azalaki na bomoi bobimisa bamakambo na me mutu aza te ye moko alingaki asamba sikoyo tozosala bongo mpona kosala nini mpona koyokisa Rite Misambo pasi koyokisa famille ya mama na biso Marie Misambo pasi ou bien munani ndeko na biso ya mwasi aza te asa akufa na ye batémoignage omona mpenza titre moto avandi mpenza avandi ndenge mama Bijou avandi bo abambi kabakata na titre mwana Marie Misambo mosusu abimi ye moko mpe avandi abengi bato na ye mona baprivé bobenganga nazala na émission boloba boye boconfirme boye tozokende wapi mama Bijou d'Or natelemelaka toujours likambo kosalela moninga propagande ya mabe ya kosalela moninga témoignage ya mabe kolinga konuire kolinga kobebisa réputation ya moto ezalaka nini quelque part eza na bato mosusu baosala kaka mpona base quelque part eza na bato mosusu baosala kaka mpona youtube afuta ye eza na motu mosusu akosala kaka mpona anuire yo abebisa kaka réputation na yo aza na intérêt moko te ezalaka nini moninga asali mosala na ye donc oza na preuve te mais soki ovandi wana ozokobeta masolo ya mosala ya moninga wana mpona kobebisa kaka réputation ya misala na ye ezalaka nini na bandeko na nga tozosala makambo ndenge moko na moto akei mpenza na ndako ya nganga amemi mpenza ata mosusu foto ya moto alobi bomelanga moto parce que c'est la même chose oyo biso tozosala boye biso tovandi tozolala bapongi toyebi te mwana oyo Marie Misambo atikeli biso na kombo ya Rite aza ndenge nini chaque fois ka kombo ya mama na yo na TV chaque fois ka kombo ya mama na yo na TV mama ngo mpe azalaka na ye lisusu te eza nini bandeko na ngai nalandaki émission ya frère na nga moko boye danseuse moko soi-disant benga te na parti ya ngola ezo arrange kaka ye soki ezali bainformation ya mabe ube bainformation ya solo te oyebi ya kosamba na nzambe totika mpenza kosala donc kobebisaka baréputation ya bato oyo toza na preuve te kolinga konuire moninga na yo kaka mpona yozwa soki eloko nini te kolinga kaka konuire moninga na yo mpona osepelisa ata mosusu bato baza wana te totika bamakambo oyo parce que mama Bijou alobi ezosala mabe ezosala mabe banda makambo oyo ebandinga navandika natalaka kaka ngabi mais non pourquoi tolingi biso bacongolais na bacongolaise tolingi kaka kobebisa baréputation ya bato tolingi kaka kobebisa kosala batémoignage ya mabe ya bato ata oyebi na yo motu wana te olingaka osala kaka lokola oyebi ye olingaka osala kaka lokola otangaka na ye klasi moko obimisaka biloko ya mabe mpona nini tozosala bo tozoluka babase oyo ezanga nango sens biloko tu tozoluka na mokili eza vanité de vanité mbongo yango mpe soki youtube apesi yo soki ozwaki yango na modele ya mabe ya kovanda kaka kofingaka bakeba omona mpe osali nango eloko te mosala eza mosala ya pasi eza ya bato mosusu bandindaka wi il faut kobetaka so bacombien de quart ya bakar ya obetaka so ba 1000 kidon ozobeta ba 15000 bacombien ba 20000 na bavideo peut-être yango bakoki kofuta bakofuta mbongo ya malamu peta mosusu osepeli mais eza mosala ya pasi eza mosala moko ntango tozoleka boye tozoya ata mosusu opesa ata mosusu conseil ya malamu totalaka mbongo te nga nalekaka nanga ata mosusu mpona kosala bapublicité nalekaka mpona kolakisa bandeko nanga ata mosusu ndenge eloko moko nalambi nga nalinga yango nalakisi bango naye nabeti lisolo moko mpo epesa moninga moko boye toli naye kobeta lisolo mpo ndeko moko ata mosusu alingaki abunga azonga na place donc oyo anga biti yango wana mpo natalaka nano mbongo te parce que nayebi ke mbongo deja nalukaka na ndenge na nga tolinga toluka bambongo na ndenge moko ya malamu eza na bandeko mosusu ayeba donc azalaka mpenza ayoki lisolo na yo averifie te
aye avandi abandi kofinga oyo na nini abandi kofinga atie ma telefone na ndenge mama bijou atie abandi kofinga oyo abandi kofinga oyo abandi kotanga nkombo na yo mpona kaka ntango akofinga boye bato basepelaka na biloko ya boye bato bakopartage yango après ye azwi bavie ebele ye amoni ke danger ye amoni ke ye gang mais abosani ke makambo oyo ntango mosu azoloba akosi na ye quelque part ndeko oyo bazolobela ye ndeko oyo alobeli ye wana azolala te alali te na butu atutisi ndeko wana babaku mingi na butu ndeko wana azangi kimia abebisi reputation ndeko wana bato balingaka koverifie te bayoki bandimi na bango donc ndeko na biso akomi mal à l'aise parce que yo oyaki ovandi wandi kotanga komba bato bandi kofinga bango tomekana ni kochange likambo ya ndeko na biso ya mama na biso ya leki na biso ya sere na biso Marie Misamu donc chance biso lokwa tozalaka soki eloko moko ebimi koto tobosani mikolo na bandi komona neti ebandi kosala neti kokita ekende ndeko oyo abimisaki moto ya liboso kende sere na biso Marie Misamu abota mwana nayebi te raison nini esengo nini oyo esalaki aloba makambo wana mais nayebi ke soki akosi akokutana na nzambe epuis nzambe akotika ye boye te akofrape ye parce que mama Marie Misamu abandaki kosalela nzambe tozijaka te parce que moto ajijaka biso eza nzambe totika kosalela batémoignage kosalaka batémoignage oyo toza yango sur te eloko mama bijou na ye kovanda kaka mpona aloba yango wana ndenge mwana biso ndenge sere na biso na nkombo ya rite azoyoka na ngai na yo tozoyoka yango te todose totika epuis soki tosalaka yango tochange bacomportement ya kosalaka kaka bapublicité ya bato na ndenge ya mabe totika kosala batémoignage ya bato na ndenge ya mabe oyebi nango mama bijou te mais obandi kosala témoignage na nga ondire tozalaka likambo oyo ozoloba ondire tozalaki ngai na yo ntango ngai nazosala yango ozosala témoignage ya mama bijou ondire donc ondire eza vrai mais yo mona kati ya motema na yo conscience na yo oyebiki makambo nazoloba nazokosa donc na moto abomi motu na yo moto ozosala bokokani nga namoni différence te boza ndenge mona moto ake epai ya nganga alobi bomelanga motu nasalela bino émission moko nalobi na bi eza na bato mingi bakokaka na bango bakute eza na bato mosusu kaka mpona bosaleli chantage ye akrake abeli malade après yo moto osalaki chantage ya mabe ozwi nini quelque part biso tuna mokilo toza bandeko oyo tozosala bongo zala sikoyo na place ya famille wana zalaki na place ya famille oyo be na place ya mwana oyo Marie Misamu atika oyo biso toyebi zala na place na bango ke ovandaka kaka boye ndeko na bino bozoyoka oyo asaleli émission oyo azongisi boye oyo asali bokoyoka ndenge nini tozalaka na mitema ya bato donc on dirait tozala sina mitema ya bato te on dirait toteki soki baesprit na biso tokomi nango tokomi nini moto tokomi kaka kosokipe na yo bato mi baosokipe kaka na ye intérêt na ye otala kaka intérêt na yo tozotala suba intérêt ya baninga te c'est pas bien salela moninga po parade na ndenge ya malamu yo soki osepeli na eloko te kanga monoko na ozala bouche be parce que ezala bato mosusu bakosepela na yango parce que mingi na nga mama bijou na ndenge nasalaka bapublicité ya ndeko na nga apesanga totangaka bakombo ya maison de passage na biso awa topesaka mpe adresse ntango nazopesa adresse nazoloba matonge yo ntango ozobenga mama bijou ozozwa engagement na mama bijou yeba deja matonge eza ma campagne te soki basi bapesi yo ntango mosusu prix ya maison de passage na biso ezali 15 euros soki osali 14 jours plus de 14 jours yo moko ozala deja na conscience yebaki place nazokende kolala eza place ya 15 euros ekozala ndenge mona intercontinental te parce que nga seri mo nalalaka na flat moko boye eza mpe eza kaka bagenre ya bapartement na limité na ntango akombo nango te na bandeki kofuta $150 par jour, $150 par jour, na betaki 2 semaines. Ngam na futa kite mutu futa kiango mais $150 par jour. Wana sikoyo moyen courant ezanga ezalité parce que nyoso tuna kati basomba ba groupe na ba tozo futa cher. Moi mai ekende ezate parce que so mai ekeika na bengi na téléphone na epsi mo mai ezate fi pasa elanga miracle na minute na mai bima na douche parce que na futi $50 par jour. $50 par jour na $15 par jour ezandenge mon côté.
Tant que vous avez déjà engagement na maman bijou yeba que zo kende kolala na cité oke kolala na ville te biso nyonso tu towuta mpe na basite wana tosali baplace ya boye mpona kofacilite bato mpona mbongo ekoma mpasi parce que ata 15 € wana soki 15 $ wana par jour soki tobeti osali mpenza ata mosu 45 jours soki tobeti machine osentir mpenza ke wi mbongo ebimi bongo sikoyo soki 150 $ oyo mama bijou dor alala totika kosala baninga bachantage nzambe azosepela nango te totika kosala batémoignage ya mabe contre bandeko na biso parce que toza bandeko tozala na place ya famille oyo tozala na place ya rite misango mama bijou dor nayaki kosala video moko ya moke mpona koloba ke bandeko na ngai totika surtout na bandeko oyo tosalaka na bango mosala moko kovanda kaka mpona koya kosala témoignage ya baninga témoignage ya mutu mpona kaka babase mpona video na otango kosilisa kaka boye donc 1000 vues na minute ekara kaka soki ya 30 minutes 1000 vues 2000 donc après osepeli mais oyebi te osungi te bamakambo oyo yango bato mingi bafoi ezodumine ser wana bandaki koyembela nzambe metala makambo bandaki kosala mo mutu mosusu moyen acroire ata mosusu na baser oyo bayembelaka nzambe lisusu ekozala te yo osali nini ndenge moko mpe kaka bapaster na biso soki babungi ndenge biso moko toyaka kosala bachantage ya toyebaka okoyeba te ke kaka video na yo combien de personnes babungi nzela mama bijou ayaki kaka kopesa mwa conseil ya bato basalaka bafaux témoignage avant kosala témoignage ya likambo zala sûr et certain avant koya kobeta lisolo ya mutu zala sûr et certain yo okovivra likambo wana osali yango parce que ekoki kozala nga mama bijou na ye kopesa o lisolo na nga nalobi betela ata mosusu mobali na nga me nakosi na nga parce que osololi mpe na mobali yango ya ngai te osololi ta mosuka na mama bijou osololi na mobali ale yo wana otaki obandi kofinga c'est pas bien ntango yo okobanda kofinga boye ozoloba makambo ya lokuta ozotanga mpe na kombo tanga na wata kombo te ndeko wana soki asalaka yango ya solo ntango avanda lisolo ondire babetelinga c'est comme ça tobetaka masolo oyo ezalaka sans trace soki ekei oyo nga nalobaka keli oyo akoloba ai seke ezwi parce que nga nabeti nanga lisolo bakopi ezalaka nango original ekoki kozala kopi mpe eza nango mpo masolo ekokalaka nango beta ta masolo modele mama bijou dor abetaka ya kotanga kombo te par rapport ya kotanga bakombo ya bato kombo yango mpe koki kozala ta mosusu bapesi yo kombo ya bijou beta na wata Brigitte kosa na wata kombo par rapport na kosalaka batémoignage ya bakombo ya bato ya solo esungaka te parce que mingi tobetaka toverifiaka te ezalaka mingi mpe ya lokuta siko bato bakozwa yango na ndenge ya lokuta te bakozwa yango na ndenge ya solo kaka na nzela ya bamasolo oyo bamabala mingi ekufi en tout cas bandeko na nga conseil mama bijou dor alingaki aloba yango wana ntango tozosala batémoignage ya bato tozalaka na bapreuve ser abota bana 4 mosusu akomi na titre mwana mosusu abimi soki olandi mpe ta mosu okoti na kati ya lisolo wana mwana mosusu yango mpa za na ye te babengaka mingi abengi bato na ye benganga na nini benganga na life isala boye mpona yesa mwa life na ye mwa bato ayesa mwa life na ye mwa kitoko benganga ye esala boye nyonso tu wana monte nyonso tu wana préparé epuis mpona nini mpona kaka ke il faut pas na rater information il faut kaka nazala na information oyo donc mama bijou alobi toza bandeko totika kosala na mabe totikala kosala mabe youtube oyo eye mpona esungaka biso bamama mingi balambaka eza na ndeko moko babi mama bijou nakoma kolamba bitekuteku danger mpona nini atalaka na ye baémission ava lamba akoti na ye abeti soki bitekuteku soki légume vert ebimi alambi oui c'est comme ça bato mingi bayebaka kosala mikate te kaka na banzela ya bainternet oyo bato bayebaka kosala mikate bato mosusu bayekola kosala mapa bato mosusu toyekola kosala kofilme biloko ya osi mwa mbisi na ofilme yango na four ofilme yango komi mpe lokola mbisi akokauka okoki mpe kolambela yango fumbwa tozoyekola nyonso tukaka na kati ya internet mama bijou mpasi afilme mbisi moko awa lisolo mosusu nayokaki lisolo ya ndeko na ngai moko bazobeta lisolo lobi
azali bikolo abetaka masolo na ye na français bafrançais na bango kaka ndenge ezalaka na comprendre yango kitoko azobeta lisolo moko abeti mpenza onzela azobetelanga na lisolo wana abetaki nazwaki ebele ya ebele nga mona lamuki ngabi me makambo mama azobeta ondika azobetela ngai c'est comme ça ntango ye azobeta tikalaki kotanga nkombo ya ata ya motu moko te ayebi ka ndeko na nga moko bapesi nga lisolo aza kobeta yango bongo ngai nayaki na kaka comme par hasard nazokota namoni natangi titre ngai nakota nao natala namoni lokola mpenza abeteli nga natali nayoki histoire yango ebandeli ntina suka natie kutu j'aime mbala moko na sabone na fini croche wana na notification ndenge mama Bijou d'Or azosenga bino bosala nalingi bino mingi na tuka nakomi na ngai nasukisi na nga kaka bongo mama Bijou d'Or lelo journal lelo nayaki kaka koloba totika kosala batémoignage ya bato ya mabe totika nuire baninga kosala kobebisa réputation ya mutu parce que ezosunga te ntango tozoya ntango tozoya kobeta masolo so bapesi yo lisolo avant yo beta il faut kovérifie yango soki oza nango badoute kotanga na yo kombo te beta na yo loba na yo n'importe quoi kotanga na yo kombo te parce que eza nango na ntina te otanga kombo na mboka moto ngo avandaka kwa yo zwa nini ata bafuti yo mbongo so otali mpe bie bambongo yango ota mosusu bafutaki yo osalaki nango na eloko te parce que osala nango eloko te bambongo yango mpe oganyaka ata mosusu na youtube vanda mpenza calcule kanisa omonaka osalaka nango eloko tomonaka eloko moko boye dépense moko ebimi pum mbongo wana ekei parce que ozwaki yango na motoki ozwaki yango na ndenge ya malamu te par rapport mama Bijou avandaka eta mosusu nazwi nanga mwa 50 euro nanga na youtube 50 wana okota nango na station na tie essence nanga na bimi na kei nanga naza na problème na mutu te nga nazwaka appel moto azobenga nga bando kofinga nga jamais ndako nanga appel elelaka te parce que nabetaka masolo ya buzoba te nayaka mpona kofinga bato te et puis nakosalaka yango jamais parce que natunaka bato wana obetaka masolo ya bozalaka na bana obetaka masolo ya boye so totali bie olobaka oza marie ta mosu mpe na bagi na mosapi oza marie mobali na yo ayebaka makambo osalaka obetaka masolo ya bozalaka na bandeko nyonso twana ekontaka totika kosala bapropagande ya bato ya mabe totika koya kosala kopesa batémoignage ya biloko oyo ta mosusu oyebi na yo te totika koya totika kobebisaka bamisala ya bato na makambo tobimisaka na monoko mama Bijou asalaka publicité ya esika moko boye yo ye mpona kosala kaka batémoignage na ngai ya mabe mpo ozwa nini apres na nsima wana okozwa nini parce que yo ozosala kote mosusu yo oyebi mokili mobimba te yo oyebi mokili mobimba te yo ozosala koto nga koto nazofulama yo osali na bato ya limani bato ya Londres babengi nga yo osali na bato ya boye babengi nga yo ozosala koto nzambe aotala bi tala mwaso mwana Bijou wana mawe avandi na ye koto bosele propagande ya mabe tika natindele bato après totika kosala batémoignage ya bato ya mabe totika kosala likambo moko mpona tonuire moto mama na biso Marie Misambo asepelisaki biso mama na biso Marie Misambo bato mingi na banzembu na ye babongola mitema ngai na bapesa bino témoignage moko mama Marie Misambo sere na biso Marie Misambo nga namona une fois na vie na nga ayaka kobeta awa na mboka na nga na colonne basérie soki ya banzembu na ye nebandela album na ye liboso mpenza aye kobeta nazalaki na église beti azobeta sentime eleki parce que bato nga na bandeki kolinga na bana basi na bandeki nalingaka mpe ya banzembo ya Marie Misambo makasi ntina lelo epuis na bana mibali na bandeki kolinga frère Matou Samuel banzembu na ye bandeki ozaso nazoyi prier omona mai ya miso mpenza ezobima nazolela donc nakoti mpenza na kati mpenza ya modindo mpenza ya priere na banzembu na bango donc azobeta na ye miziki sentiment wana nalongola mpenza nalata bilo ya mato wana sema tolata ba or nalata mpenza or na ngai ya lion mpenza boye naotala nango na Afrique or ya lion non nazalaki lion wana azalaki lion te lion azalaka boye eyaki lion te azala nabosani nkombo ya nyama yango parce que makambo nazobetela bino eza makambo ba 20 ans nandimi kutu te nazalaki na mwana
donc na longola penze nazaki na mwana te oui na longola penze eloko litoi na ngabo nakenda ko mibale bo nakenda na pesi ser na biso mari misambo parce que abande koloba bo sepeli nanga nga pe na sepela na bino na mela mwa miliki donc nzembo ezaki kitoko pe na koti na kati donc na bino natali na saki na liboso mabonza totie nzoka ezaki na compte église tango totie ba mabonze pasteur alobi o botie oyo ezaki na compte église bayaka na ndako ya nzambe maboko mibale te tosimbi mutu bambongo esesili sikoyo panie ya ndeko na biso ser Marie Misambo panie na ye sikoyo namoni eloko opesa te tellement nasepelaki na miziki na ye tellement nasepelaki na ye na simplicité azalaki nango jour wana nga bino nalongola bilo ya matoi nanga bato nazala na bango bakoyeba lisolo oyo nga na beti nalongola elo ya matoi naki napesi ser Marie Misambo asepela grave nayambi ye wana korona eza te nayambi ye mbala moko namona ser Marie Misambo papa na biso natangi nkombo na ye awa Matou Samuel ye pe namona ye mbala moko na concert pe na Allemagne donc nasepelaka na bamiziki na bango bamiziki na bango esalaka ke 8 ans mosusu ozosambela boye mpo nga nalingaka mingi adoration nga nakoki kozala nazosambela te mais soki nazoyoka kaka banzembo ya nzambe eza kaka neti naza na prière adoration mpenza ndenge nalingaka nabetaka miziki ya nzambe na koti mpenza na kati donc nakosentir mpenza ke nakomi mosantu masumu tu natiki na minute wana nakoyeba lisumu mosusu te soki ekoya eya après mais na moment wana ekozala te donc nayebisi bino mwa témoignage oyo mpona kolakisa bino kotalisa bino ke tosepelaka na miziki na ye epuis tosepelaka na mpo ti lelo toyokaka yango aza ndeko na biso aza na ye te que son homme repose un peu abota bana 50 abota bana 100 ce n'est pas notre problème totika toza na bapreuve te il fallait kosala yango ntango mosusu ntango ye moko azalaki akokaki koya mpe kotémoigne mais aza na ye te tozoloba dans le vide sikoyo oyo biso tozoloba wana eza kaka mpona topesa famille pasi eza kaka mpona topesa riti pasi donc akobanda koloba bandeko ya mama na nga bandeko ya papa na nga parce que nayebisi bino biso toza bandeko ya papa na nga bandeko ya mama na nga tala bachantage bazosala mama na ngai c'est pas bien tolobaka makambo toza nango na preuve koloba makambo oza nango na preuve eza mpe bien et puis balobi nini so oza na problème ya mutu luka ye face à face atako oza na preuve soki omoni oyebi ke wi makambo nazoloba mpenza naza na preuve ya solo mpenza ke eloko nazoloba eza ya solo mais so nalobi nazobebisaka ya image ya bijou nazobebisaka ya image ya mosala na ye na eske nazotonga eske nazosunga ndeko wana aza wana ntango mosusu aza wana mpo nazoluka mbongo asala eloko wana mpona azalaka na bato mais oyo nga nazobimisa na monoko na nga ezotonga ekosunga apres nakozwa nini so nasali nabebisi image na ye nga nazwi nini o ovandi mpenza osali examen de conscience ya makambo avant obimisa na monoko na yo epui ntango okosala yango omonake wi inutile ata naza na raison ata makambo nazoloba naza na raison mais naoloba ngo te parce que ezokoarrange semaka ngai naoloba ngo mpo anasala nango nini ser Marie Misambo azala abotaki bana 50 et na minute oyo arrange kaka donc ye ndenge aza kuna soki asalaki na ye ekobo arrange ye na nzambe na ye parce que nzambe alobi tojuge te totikela ye mosala wana ya kojuge parce que ye nde moto ayebi biso makambo yango place ekomi soki famille efundi papa na biso na nkombo ya Denis Lese mama bijou ayebi te place nini bango bakomi sikoyo na ngai bijou nayebi te mais soki ngai nazalaki na famille wana soki kosala plainte nakomisa yango mosika parce que moto bato asa kufa na ye totika ye esika azali soki bato bakufaka bamonaka mais ero mpenza aza na souci grave mikolo aza na souci makasi alobi tala esika nazalaki tala bato nga nasepelisaki bango tala ndenge bazosalanga ntango azalaka na bomoi bato bazoloba na bango n'importe quoi tonde kaka kopotana nango bongo parce que ye moko azalaki na bomoi aza na ye lisusu te donc ça sert à rien ata lelo tolobi ata lelo tosali ndeni akolamuka te mpona aya asamba mwana ngo mpenza oyo bobotaki peti bakundi mama na yo famille mpenza eyeba te lukata mwana wana te mwana ngo peti bakenza mwana ngo aza na ye pika ya kobatama wow mais babombaka mwana te soki eza ya solo un jour akobima na ye mais ata abimi
tout ça l'année. Parce que ce n'est pas notre problème. Alingi bino mingi, bozala toujours wala na bido TV, bozala jamais desi. Maman bijou dans le baki avant likambo esi là, il faut que la tia moi monanga parce que na ebiki ba bonne nanga bazozela yango. Ndenge na pesa bino, ndenge na pesa bino promesse qui na resepelisa na bino kaka nazara ka pona ba conseil na lobi na otika boete il faut ngana participer na likambo ya serre na biso oyo abenga na kombo ya Marine Samo parce que azana famille na ye ezoyoka pasi na minute oyo Riti Misamo azoyoka pasi auti kobala azana ba belle famille azana batu image ya mama na ye bozo ko saler yango toujours totika toboma moto esi epelaki tosi tolobaki epesa biso kaka mayele mbala ya nsima ata likambo boye ebimi soki olingi osala yango yaka kobeta lisolo ndenge mama bijou d'or abeti mpona koya kopesa bato conseil koya kobeta lisolo teke bokota mona Marie Misamo mosusu amonani oluki bato bakomi kobenga abota mone na mboka nini na Jamaïque badanseti bakomi kobima totika kosala bongo omweke ezala ya solo soki ezali ya solo te esungi te eza nango malamu te parce que ozwi na yo eloko te nzambe alola amoni yo mama bijou alobi nini mosusu kuta ata eza ya solo mais ntango olingi osala yango otali nanu moto yango lobi nazolinga nabebisa image ya ndeko nanga mpona nazwa nini parce que esika bolingo ezalaka donc tosala na mabe te parce que soki olingi mutu na yo osala ye mabe te nalingaka déjà mama bijou pourquoi naoloba makambo yabo naoloba makambo yabo mpona salir image ya ndeko nanga mpona nini nakoko salir image ya Marie Misamo asi akufa na ye ata nayebi nanga vérité navandi nanga parce que baloba se mutu akufi akomi kaka malamu bon soki ndeko na biso asi akufa bambula na bambula totala kaka malamu ti totika nanu mabe pour le moment kaka malamu ata ozalaki na témoignage yango ya solo vanda na yo parce que ekosunga yango te nalingi bino mingi chaque vendredi napesaka bino promesse 20h30 ezala wana oyo keloko nini mama bijou d'or akoloba mama bijou d'or aloba oza na lisolo na oza na mposa tobeta yango mama bijou d'or azwaka kaka masolo oyo ezopesa conseil so opesi nga lisolo na omoniki mama bijou azobeta na ye yango te en tout cas kose déranger na yo te parce que mama bijou abetaka masolo ya bapolémique te avant nabeta lisolo na etidiaka yango navandi na kanisi na bilisolo oyo nakobetela yango ndenge nini est ce que ntango nakobeta yango nga moko nakobanda koyoka yango parce que ngai bamasolo ya mabe nayokaka te bamasolo na nga nabetaka nga mo nabandela yango ata 50 fois parce que nga moko mpe nazwaka na kati est ce que nakoyoka yango est ce que kozalaka so nakomi boye nalekisi yango parce que naolinga yango te epuis ntango nazosala bongo ezotikala na kati ya chaîne na nga bana na nga batala baza babone na nga bandeko na nga baza babone na ngai merci beaucoup na ya Derek Mosi na basoutien na yo merci na Rita Mosi mwasi ya Desi na basoutien na yo merci na mama Elise mwasi ya Derek Mosi kwa na Suisse na basoutien na bino merci na bamosi tout oyo bosoutien na wanga merci na bakopine na nga nalobi na badotanga lisusu bakombo te parce que mama bijou d'or alobi soutien na bino nde naza nango besoin so natindeli o video partage mpo bavideo nange etalama mais so natindeli o video après tobenganga mokwana obetela lisolo nini me natindelaki o video yango otali na yo tofungoli yango te est ce que nakozwa courage ofungolaka bavideo na nga te epuis nga nakozwa courage obeta kotangaka kombo na yo te merci na bakamarade na nga nyonso nalingaka bino mingi bijou la blanche quoi merci na yo parce que namonaka bacommentaire na yo partout merci na bino vraiment merci na motu nyonso to asoutenir mama bijou bosoutenir mosala na nga mama bijou aza na besoin baaide na bino partager video parce que ndeko wana asalaka batémoignage ya baninga ya mabe atika partager video parce que ndeko wana mosala na ye kobebisa misala ya bato moninga asali eloko azondima ye te partager atika parce que ye ta mosusu aza ata na brike ya pamba te merci na mama Louise namona bacommentaire na yo partout ozalaka merci na mama Claudine ya mikolo obwakisi mama bijou na orem merci na bino surtout bosoutenir mama bijou d'or alobi toza ensemble zala na bidor TV partager vidéo na commentaire na yo j'aime na oni mama bijou d'or azoluka
okende na o congé contacter Bidor TV ozala jamais déçu natalo mukie okolala kitoko mama bijou d'or alobi voiture à location eza wana boutique eza wana kokende boye te na suka video na biso tala ba publicité benga mama bijou réserver place na yo okozala jamais déçu mama bijou d'or abi totonga mikolo nyonso tout otongaka donc si tokoma ba décembre tokozongisela bino ba image ya sika otala mpona badongolo miso bayebaki mama bijou d'or awa nde mosala biso tozosala mosala biso tozotala bato te epuis biso tozokende liboso nalingi bino mingi bapublicité na nga yango wana nazala kondimaki ndeko oyo kotala bapublicité oyo okobenganga mpona koreserve place na yo mpona vacances na Congo. Merci beaucoup, bye. Voyant Simba Bogartala, hey, ezali na ndenge na yo mwane. Balobi tokota le lobi sonyo sona bilare boutique. Tokota na biso tolata, voyant Simba Bogartala, ayezali na ndenge na yo mwane. Ka eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba duvet, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là.
Donc vraiment, veuillez contacter Builder TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.